ba Medanite oyo ba Medan nyonso tout ça Nataya Josué ba onde bazaza ko bunda ba bitumba donc Moyen-Orient nyonso ba pays arabe nyonso tout ça ko benga ba arabe o bana contre bana Israël tina data lelo yo mais c'est na ndako sote bazala bonga bana Abraham donc après on peut héritage nyonso et loko za ko sala soka siyo mama na mwasi ya boti sio ka aliyake zwa nkuta na oyo akorompre yo apesio mbongo nayo na mwana nayo ale vous partez fous-moi le camp pourvu que botike la nani Isaka raison za ko tiela bonga za ko bana nyonso Abraham bota a chassa bango apesa mama na baoni mbongo na bana mbongo ale zwa mwana yo et puis dit fous-moi le camp na kivavila pourvu que Isaka atika na biloko nyonso Bible lobi ke Abraham atikela ki biloko nyonso azalaki na mwana moko kaka mwana ya promesse nani Isaka kasi mama alikamotanga pe Abraham akufi Isaka atika na biloko oyo Isaka abengi bandeko nyonso baya bakunda nani Abraham bakunda ika place mama na bonga akufaki Sara bakene okunda bana bakunda ki bana nyonso ya Abraham, Ismael na ba line nyonso ba 6 nyonso pese 8 nyonso bakunda ki wana. Ye moko Isaka tanga yeko koma mpaka. Bana na ba Jacob, ba Isau, ba za Jacob botana ka pe ye. Ndetanga yeko kufa bana oyo ba yeko zwasu ye Isaka ba yo kunika wapi. Na makpela ka wana su place papa na bango Sara ba ni tout ça. Combien ba komi siko 3. N'est-ce pas? Rebecca tanga kufi, ye Isaka pa kuneka nani? Place wana kana makpela na misa Joseph to lobela ki yango deja bango nyonso bakunda bango ka place wana Joseph sutango yeko kufa bakunda yeka place wana mwasi ne su Leya non Jacob bakunda ka place wana Leya lisusu bakunda ka place wana donc si bato bakunda maka na même place kaka na vallée ya makpela wana mama alikamutu zali koloba awa makambo tali nini Clan Sara donc na yebi na ngate ndeko na soki nini ngo siso limito pesa yo mama ali na yebi te makamina ngo to rate ko pesa metolobeli ke ki dictature ya mwasi na ndako ekoki kozala mabe mais na kote musupe ekoki kozala malamu mpona kobikisa mobali to moni ete papa Abraham awa vina ye nyonso ezalaki kitoko ntango mama Sara azalaki na pembeni na ye kasi ntango mama Sara alongwe Abraham azalaki suko banga mutu moko na pembeni na koya kotiele kaka te désordre te ye wana komi samzulu papa Abraham ye wana komi kobota pamba na basi pamba ya babikolo ndenge na ndenge nde basi nyonso wana lelo yo bango bazali source nini la désordre eza koleka na mokili okeno kuta ba religion ekomi ya trop ba religion nyonso ebotameli na nsima ya nini ya Abraham ya kindumba wana bana kindumba nyonso abota bango kena kosala ba religion mosusu kasi Bible lobete bana mibale oyo Isaac na Ismael bazali bana spécial parce que bango ka bazali officiellement bana ya Abraham na lignée ya kobotama na promesse ya Nzambe Ismael azalaki bien béni so azwaki ezalika ya mbongo te na ya kosambela pe parce que Ismael avant longa ko papa na yeye na mama ne Agar bazalaki kosambela bayebaki Nzambe mutu akosa yo te bango batokena kosala église pe ya nini ya musulman o babengi kombo ya Islam et puis biso ba chrétien promesse ezalaki wana keba apparemment Abraham akansaki promesse ya azotikela na mwana na ye Isaka ya nini ya mbongo Paul bayi bakozala riche mais surtout bana na bango bakobota ki ye Isaka ligne na ye bakoya ko dominer ba ennemi na bango mais ba oya Ismael bakozala ennemi contre batu nyonso e batu nyonso bakozala ba ennemi contre bango toye komona awa Isaka tanga yeko kufa bomengo nyonso ba Filistin baye ba sakasi yango Esau akoma jarisha ndenge na ye Jacob pas tellement parce que nosa ki boy e pa Laban ki ye mwangu akitisi suti na Israel bana Israel tina data lelo bazana richesse moko te kasi richesse ya promesse ya nini bapesa ibango bapesa bango every bapeinyo so bapesa bango no promesse ya mwana oyo akomwana ya promesse ya mwana to bengi emission za ko ya poto expliquer promesse nyango ya Nzambe apesaki na Isaka bongo Isaka promesse ya mbongo to moni yango te sino ke Ismael ye mutazi promesse nyonso mbongo bomengo nyonso ya Isaka batikela ya Abraham batikela Isaac malheureusement toye komona ka perdre yango kaka tango papa na kufi ye Isaac tango kufi biloko nyonso pe kenango wapi promesse yango
promessa on muteko expliquer za Saint Paul na ba Galatien yango na émission emission za ko ya prochainement ko za nini Saint Paul et pas ba Galatien a expliquer biso pourquoi mapambo leo Nzambe apesaki na Isaka to mona ngona ko timbongo te biloko nyonso ekei na ba Ishmael bazi yango ba miyibi ba Shechem ba pays nyonso na ba Beersheba mais richesse moka tozana ya nkolo Yesu kaka donc nzela Isaka ezaka pe kuma biso na nkolo Yesu mais soki ozozela mbongo mbongo zéro parce que tosto yo kia déjà ba lobi ete o mendeli ba chrétien fallait tous akana mbongo mingi fallait tous les plus riches dans le monde mais ba richesse ngo ba tout ba sambela ka Nzambe te ba tout ba sana linia Isaka te ba te bazana ngo oui c'est parce que to sala ki erreur mais Saint Paul ko aider biso ko yeba ke richesse wana mwana promesse wana ezali Jésus ezala ki te ke bon Alléluia. Amen. Mama ni pesa bande kombote pitu sisi na biso. Mbote na bino nyonso, bata kisanti neso mbote na bino nyonso. Sata basim da tombe. Sata basim da baby. Sata basim da family. Zimbab jama embalwe si c'est vrai. Yo Zimbab jama embalwe. Qui soit dit yo? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ambisas pour caser Jambla. Mais frère Gilbert dit c'est pas vrai. Mais François dit c'est pas vrai. Etinel dit c'est pas vrai. Pasteur Oba dit c'est pas vrai. Tout le monde a ça. Yo Timba Fibé Mbalwe si c'est vrai. Yo Timba Fibé Mbalwe qui sont dit c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bambisas pour caser Jambla. Champion dit c'est pas vrai. Tout le monde a ça. Yo Timba Fibé Mbalwe si c'est vrai. Combien d'artistes yo Timba? Bambisas pour caser Jambla. Oui. Bambisas pour caser Jambla. Merci prier dit c'est pas vrai. Et Joseph dit c'est pas vrai. Battez vous combien? Battez. Oui. Yo Timba libéré Mbalwe si c'est vrai. Alors c'est vrai. Yo Timba libéré Mbalwe. Oh, le Jésus le sait. Le tout le monde. Dansez. Combien d'années ça me fait?